likambo. De l'autre côté, population oyo bazotiela mutamba motema bazomonake botikaka déjà bato nyonso bato bayibaka bato bokanga botikaka bango pourquoi bokangaka mutamba tokomi na problème wana mibale. Il y a le droit oyo esengeli etangama parce que bakangi mutamba par rapport à makambo oyo bazo reprocher. De l'autre côté, population azotia pression. Je parle de cette population au bazolanda mutamba nyonso te bazo penser que botikaka bato moto keneka na hypothèse que mutamba yibaki tondimi mais bao bayibaka liboso pourquoi botikaka bango pourquoi botika mutamba te. Malheureusement, il y a des situations tokomi nango lelo. Alors qu'il fallait awa droit etangama soki mutamba bakangi e bakangaye soki bakangaye te batikaye mais batikaye te non pas pour Félix Tshisekedi Abengi où il y a eu des interférences politiques mais c'est parce que il est innocent ou soit soki bakangi c'est parce que il est vraiment poursuivi et il est pour quelque chose. Mais malheureusement il y a des pressions de part et d'autre. Ba magistrat baza se plaindre baza ko attaquer bango ko finga bango makambo ebele. De l'autre côté pe mutamba zo mona kiza procès politique. Nani azoloba ya solo na kati ya likambo mboke koye kotambola boye te soki bokangaki miyibi ya liboso malamu population alinga koma na lecture te à un certain moment légèreté, je ne sais pas si je vais dire clémence, facilité, je ne sais pas quel encore qualificatif na opesa na likambo ya attitude ya ba magistrat ou ya justice vis-à-vis ya miyibi ya kala oyo bo appréciaki et comme il crée ma jurisprudence pour que bato musu ba croire que so bakangi mutamba eza dossier politique alors que ba magistrat bakoki kozala na raison ya okanga mutamba mais raison wana est commis la difficulté à s'appliquer parce que ma jurisprudence est allée. De l'autre côté aussi les politiques qui ont encouragé non l'arrestation ya bato baninga na bango ba collègue ba yibaki liboso. Vous avez vu des magistrats en difficulté aujourd'hui. Finalement, justice est ça la main. Mais total. Soki bakangi mutamba te parce que ayibi me baboy ko kangaye parce qu'il y a des interventions, nazo banga crise est s'installer entre ba magistrat na pouvoir. Parce que les magistrats comme na likambo ke mutu azalaki na ba preuve et fangi to kangaye mais to kangi te parce que to eu une injonction. Quel est ce magistrat qui aura encore le courage il y a aucun ça la dossier à détournement alors que preuve musu sur yango to ngaki to kanga moto bebino boboyaki. Je crains que dans les jours à venir tout le monde a méfiance, tout le monde a quelque chose qui va s'installer dans ce sens-là pour que entre les magistrats na pouvoir et que dur et que malamute. Mais ce qui peut bakangi mutamba pour un coup politique pour satisfaire un groupe d'individus, la population peut aussi régler la question pour dire que mutamba kuto ayiba kiteto amekaki koyiba bokangi au détriment et volontaire na biso mais pour vous satisfaire biso na biso tokoyo kanate. Une situation est ko kozala malamu te. Nazolinga mabe ya te nazolinga ka droit de tambola parce que la justice élève une nation. Et une bonne communication dans cette histoire ici et kolongola mo ba malentendu eza autour na biso.